c'est quoi quoi bête loko hein. Eh, où est-ce qu'il nous quitte? Où est-ce qu'il nous quitte? Où est-ce qu'il nous quitte là? Les colonnes sena bot maramnion so discoret na discoret. On dit mal Kaïda nengi youvement nengo beta kana poto. Payer penda palais. Na payer palais na bolite. Et ça te que comme na ki mukolo oh nga s'appelle non. Noté na kotika mwana te. Alanda nzelo ya pasia. En tout cas l'Europe mobimba mutu mwa so kenyete ya poneza bitumba. Eza bitumba. Nga mutaba défi na so pesa raba défi. Na pesa raba défi ga. Et voilà, nous avons que tout ça qui a beau déplacement pour nous récupérer plan Oyo venanga Rémi Kilo la tindaki. Donc ça plaisir pour biso plutôt vivre pour ça pour la société. Merci mon vieux Rémi Kilo là, les grands producteurs na Kata Suisse na Lausanne. Alors nous avons pomita kibino ke na oyamba. Sapera muneni Oyo azana biso siko na katakine poto meka kobeta non masolo ya bilamba. Comme on a alors il s'est nos plaisir place vous allez comme on a Diedi Benga 5 ans de silence. Alors, pour nous, tout ça, place Yaza, résident, n'a pas les naïe, yakini. Alors, tous mes canons de solo là, ceux qui ont ça là. 5 ans de silence, 5 ans de silence, 5 ans de silence. Diedi Benga. Na so kima ba journaliste mais te wa makasi. Mais yo kima ba journaliste ndeni po makamuno esenga ba journaliste. Non mais makamu esenga ba journaliste mais sikoyo ndako na ye na bino na pe mame te na moni wa makasi. Diedi Benga na zomona kaka na zomona kota na plateau na ngai ite na moni c'est chaud. Oui que banda na ye do ko mutali boso ya mbinga. Ya solo. Oza mutali boso ya mbinga po na talaka ke donc bate belé yo mo bate belé donc ba site nyoso bazo benga donc na zo kimisa bango pona tellement na ya pour va faire donc la ligne na salle émission bala morote mais na biga non donc na fond la moté maraka Diedi Benga 5 ans de silence et voix côté la plateau na ngai voilà côté na plateau na biso tozana ndé na epsa kibino tozo yamba Diedi Benga 5 ans de silence. Plaisir à toi. Bonne santé. Santé bien talaka na zongi na mboka langa ça fait déjà bon. Mikole Belé, mais il fallait qu'à 5 ans de cela atterrir. David, Talara Mombele, City, Yamnen, vous comprenez, il y a City, Moro Talara, il faut 16, donc il fallait qu'on a passé mission. Première émission, on a passé na. Et faut 16 yango. Voilà, 5 ans de silence tozo solo la siko makambu etali bilamba. Na ngana remercier bino avant na noto démarrer ma solo na remercier venangai o no azo sala plaisir na comprendre c'est émotion pour moi c'est le grand producteur Rémi Kilola. Bon voyage l'équinde. Voyage l'équipe bien talara donc na encadrement ya Rémi Kilola yo mo yebita talara. Donc bon, yo mo so mona ke dazo na pas producteur pinda Rémi Kilola yende muta yambinga talara Rémi Kilola donc toi ramené depuis la Suisse batutu donc les grands producteurs il y a banama solo dans le théâtre il y a un ado na qu'il fallait il fallait voilà ngai makamwa bilamba ngana zana saperte ngaka ona obete zaka venanga Rémi Kilola bizomo fleri wana zana ba fleri non nzoto po oyo kutana aza saperte bilamba ezali TV za radio te na lobaka na bino banana si Zomo koto, cameraman, awa to sala kabachete ko bombelo côté to zobeta masolo ya bilamba. Bomoni ndenga lati to zokeni pour to zobeta masolo ya biloko ya lati na nzoto. Alors, avant de démarrer dans nos 5 ans du silence, d'abord comment on a 5 ans du silence et le baranin pour na yomoko. Comme on a déjà na sina expliquant na ba journaliste belé bon. Donc na expliquant 5 ans de silence ça y a pour moto vandi karaboye tellement biso to na club na biso mo na Lausanne tant papa mbazoya biso etozo yamba siko je moto vanigara vie beaucoup ngwaka muta banda bina bilamba do abi petit nanga yo mais ndenge nini pala ko yo kana lisu tenga bino vie na moi ba besa mais siko yo donc na ki poso sala moi abi mais petit yo ba 5 ans de silence kaka on vanigara 5 ans de silence kaka boy banda jour en inspiration wana donc on a parlé vie azo sala penze mo abi bon vie tala dédicace 5 ans de silence c'est kenda ba fali bazo totola ba fabricas donc ba wera ba jibe donc mukili mobimba donc bazo totola sur 5 ans de silence voilà
to so makama bilamba ezake pe pasi pona kosomba bilamba makolata ndengo lati bweza balupangu vumana kisasa bato musu bazo futela mezo tambola nzela kuluna moyo ko kota bazwi bilamba oyo me ba oye bande kolata ngote po eza ba jipe sangani na ba jinga na comprendre kututé est-ce que eza jing ou eza jip nazo mona kaka mélange wana nyonso o eza grifini te bon yo bon na loba ke na kolobela so elamba te mais na komina ba kintala ça fait longtemps na koma na kinité ça fait très longtemps mais na komina ba kin mais faut qu'on lobela na ba isu ki na kolobela so elamba te mais oh na lati il faut na lobela bato bazo lobela ngote na plateau ah wana bango o ezaka discord donc on a bêti ensemble de discord les colonna sena bot maramnion so discord na discord nous bozo mona raweza ba lupango do bako sabinote mais ça salo pas cité nego zota mona lupango na nzoto ndenge olati boy ba famille na yo bazali na kinawa mwasi na yo na bana batutu ezo salo ndeni nego zota mona bilamba cher na nzoto boy bon oso mona ki ba bilamba cher o na zota mona nzoto donc ezakaka ozo comprendre ezakaka donc eloko moko olenga elamba ozo comprendre eza ya makila bato ba yebelinga neti ba Rémi Kilola a yebelinga depuis pour mwana vous comprenez tout va depuis pour moi na ebelinga qui est nazo kola donc nazo beta donc tisque comme donc le moko ya makila vous comprenez le mo makila ya makila elamba même les cher mais faut ezwa ya makila siko nalingana ebelo komoko parce que batu na ranga e babi David okutana na basaper okutana na batu wana batu mabalata ka solo poko lata lukuté ezali ono mo neza kolata ya solo mutu condition ni ezalaka bino ba saper condition ni ezalaka pour muta koma saper parce que mutu muso avanda ah nalingana koma saper mais na oyebate na ko banda wapi bozaka na condition nini esengaka mutaza na ba moyen ou bien mutu asala nini pour koma saper parce que tout le monde même na Château Rouge nga saper au pays moi zara na yo saper au sombi moi oui saper ce que saper des fois za ndenge nini condition ezalaka parce que musala tu ezaka na condition voilà en tout cas musala nyosto ya la condition mais qui saper est état d'esprit. Il faut avoir un état d'esprit. Si vous avez un état d'esprit, donc jamais vous avez ça peut être pour les a passé. Ils a passé qui s'appelle, ils a passé donc l'équipe n'a bilan la passe. Vous comprenez? Pour la collection les cabimira ils a passé. Ils a passé. Vous comprenez? Donc il faut sacrifier donc il faut qu'il y ait des boulots. Vous comprenez? Ngane na conseiller à mutu o yaniko comme saper. Mutu aniko lata. Il faut boulot. Vous comprenez? Boulot. Et ça tata na maman il faut qu'il y ait des boulots netinga na sala kana ngaye vous comprenez il faut boulot bazuyo na boulot na suka sanza ah okosomba plan vous comprenez mais ce que faisait ya makila pour la tomona que bana mayebele auto banana bango ki sa ebele auto banana bango ki sa mais lelo bakotanda quoi bakotandako mais ini saka saper asila saper magazi sili ako somba sute bon ni eloko esalaka ke saper gaz sili asombelo mongo te ezakaka respiration puis na mbongo eza na mbongo pona bilambo eza mbongo mutakoso te bilambo eza mbongo soza na mbongo te kolata ti. Ok, on dit maka Al-Qaïda, oyo ya ba Nikes Bayaka, ba Trésor Ngando, ba Papa Yoyo, ba Fils Edungu, on dit mama Al-Qaïda, nengi yo vraiment nengo beta kana poto. On dit maka Al-Qaïda. Te ozomona ki réponse au tuninga donc na comprendre la télé que tous les chroniqueurs donc ba tunaka tous les journalistes ba tunaka te ba petala ba beta forme Al-Qaïda. Te ba beta forme. Ba beta forme bon la pina ba petit na nga penza. Ba beta kana ndima kamango penza. Ndima bango te ba sacrifier ka pour la forme ba sacrifier ba beta couple bango nyonso wana donc na pesi bango de mot en tout cas ba beta forme ndima bango penza. OK ndingo ndimaka ba saper ngala ko profiter nanu ezali 5 ans de silence oyo bazo benga di benga beti vuma ba discours oyo soka bimi na nzela na minute eza danger mais awabima bongo te po za venanga parler fona ta musele loko yo mpaka nanga Rémi Kilola tindelinga mikolo yo na ebite ezali tout ça dans émission mais na monde oza na kanda te mais na kanda te mais tellement au monique bana poto bayaka na bango bana poto bayaka mais lobi bokuta na cimetière yona mwana poto moko ya Paris et komi bana kini bakomotale indi yo mo yebi que c'est pour la première fois na ya poto na reste exemple na cimetière on mona na cimetière na tango na komiga na cimetière boy cimetière qui tombe
qui tombait et là Nolitambo en tout cas Nolitambo je le salue en tout cas à salaki moi le mo boto comme na mo monaki monaki ba chèque il faut mettre là-bas kini bien que bana poto bien que beaucoup tanaki des sapeurs beaucoup tanaki ya poto beaucoup tanaki na cimetière beaucoup tanaki dans la cimetière bon en tout cas donc na côté là bina donc na on se comprend donc na bina donc explication mingité mais on se comprend autre côté là qui na donc ça peut muninga donc tout ça là abetaka mais bino moninga événement le kaki non comment voilà nangala remercier batu en attendant tokota tozana Diedi Benga 5 ans du silence allez kaka trop d'écran mingité mais le louvement azana besoin à solo là alors avant nous na bandana nous na lingaki na nous na remercier na nous ba staff nanga po émission za keba eza danger lelo na bo santé Magichi Bouyi azolanda biso na Paris maman na Jennifer na bo santé lisusu venanga Imanzu Ndaka pesa nanga imbote kuna na boutique exotique ni papa Ndaka place Bozali Freddy Mikoma place Azali merci sous le Bwangala merci Alex Tambwe vrai chéri place Azali merci Karine Ilunga il y a 200 pages merci Papi le roi Formula Souka Patrick Sando merci César Ngabi Sezo Bolts ozolanda biso na kati ya Paris maman Nessi mbote nayo Naomi Daka mbote nayo Pele Poko mbote nayo place Bozali alors Diedi Benga bino ba saper bozalaka pe na projet ndengo ye oyo ko fongola école ya SAP ou bien ozape na ba projet mosusu oye na ngo bon ndenge na ya on si un sapeur faut un projet zateka ki oya ngulu ndenge na zo mona ba saper mosusu donc bazo ya ngulu kaka un sapeur faut un projet faut un projet déjà donc ndenge na ya déjà bon bato tozotala mo ba ebi donc na payer penda parler na payé palais na bolite donc ça peut la payer palais na payé penda palais donc na reçoit bino vous comprenez na reçoit bino to que na palais au mon palais donc na obetango des fondations et puis na zo ça sous association na cadre association pour na saper toi pas saper to bebisa bambongo mingi il faut te aider na donc na kin sa fondation na ngamoko pona aider batu ya kina. Différence ni nezalaka ba saper na biso ya Congo RDC na ya Congo Brazza parce que moi makamon pèse aussi la terre depuis to banda biso na bango ezalaka bango lobi bango ba yebi biso to lobi biso to yebi bango ba yebi bo bino siko ba saper siko différence ni bo mona na bande ko na Brazza bo mona ba ngombe ba toro ou bien ba tupe kaka ya teni te côté wana pina pona ngala vana na Brazza penza ba saper ya Brazza en tout cas donc balata kala bango besiko bango baninga balata siko langa pochette babenga ngo langa pochette donc balata na costume cravate tout ça là telo kona te sinon balata bien bon biso na kina donc ça c'est explication to linga air moko ba fashion to linga ba blouson to linga ba nini et la moi différence mais balata kala ngo donc ngala vana na Brazza donc na yebi donc balata en tout cas là c'est là merci na Junior Mukishi oyo ya Michel na kati ya Brésil prêtre na nenga mukete Junior Mukishi prêtre na lobi du susu parce que masolo to solo la ki yango ezo sala na bo santé pasteur Jansi Kalisia oyo babengi témoin ya Yesu Masiya pasteur Jansi Kalisia pesa nga bana Brésil mbote ebisa bango kala mingi te nazana mboka ba Junior Mukishi alors 5 ans de silence nazana na plateau makambo yo tozo to mekosolo amke tranquillement parce que bato baota la biso bazo monango d'abord kozala saper un saper eza kozala na bilamba ya cher ke mutu mo asomba ka bilamba ya cher ou bien eza kaka ba o nyonso to monaka parce que to monaka pe a na kine za la partout au moni jeune moko boye azu blues a maman na bango alati azu mokoto moko ya songe ya mulayi leki kutu na kumulayi alati azu soutien soka otia soutien na kingo mais ba tellement na ba position on va ota likolo le ba venanga Remi Kilola banda tikala ki boy azu jipa leki na mwasi alati a on a kine comme si batu le kwa bata maboma siko bino antaki ba saper bulo baka nini na bata bongo ba saper na ran na bino ba saper kaka ou bien sap me sengaka ke muto azana mbongo ifaza na ba niveau moko o bino bozana olelo. Et là, on a le baquet. Au moni bilamba ya passe. Et puis bilamba, sorozola tango il faut bon ça yo. On se comprend. Il faut bon ça yo mon bel, il faut bon ça yo parce que bon ça yo té. Même on ressemble bilamba ya cher, même on sommes bilamba cher. Même on continue avec ça, on sommes ensemble, même on continue na d'autres cabana, même on continue à Discord. So que bon ça yo té. Donc, mon boulot, vous comprenez? Quand ça la sapeur, ils ont été qui bilamba cher.
Vous comprenez? Quand ça la sapeur, il faut qu'on yeba qu'on règle. Et pour qu'on yeba qu'on ça la harmonie à Bilamba. Et puis il faut qu'on yeba ici. Vous comprenez? Il faut qu'on yeba sur la bête yo et qu'on simba. Vous comprenez? Et ça a raté que on a sapeur au côté na magasin, yo dit au côté na magasin nini au monde mingi to monde rabango. Vous comprenez? Mingi to monde rabango. Vous comprenez? Que à petit plan mais au talibo et ça va plan cher mais au talibo bien plan benza mais na ça motema mais plan yo ya beti mais simbité mais ya zokanga mais c'est ça nzoto vieux beaucoup la baseka kalaganga ye elamba isifi endima donc ça nzoto endima nzoto kaka on appelle ça oguya makamakolata parce que elo ndenge ozosala ngo ezaka ndenge asaka mission nde nazaka l'aise na émission nde yo ozolobila makambo bilamba na ndenge olati na senti à l'aise moko siko nani ozomwa ndenge nazolobanga bilamba donc eza na motema na motema ozomwa bilamba bilamba il faut na répétation il faut kobotama nango ezate que comme na kimukolo on s'appelle non bana poto il faut qu'on botama na lamba neti biso ba 50 de silence Dieu dit menga to botama na lamba ozo comprendre ozo ko kola déjà donc ozo botama na lamba bilomo boyebi talaraka ozo comprendre boyebi mukile yebi to lobelaka sous forme to lobelaka ngo sous te boyebi ozo comprendre talaraka lelo na bakina lelo na bakine ozo comprendre lelo na bakine bilomo ozo mon ozo comprendre talaraka na koloba mingi te bala poto boyaka na bino mais 5 ans oyo ça vient de commencer na lobi mingi te voilà Passi Nemo Lobi Passi alors concernant makambu etali kolata un jour au préféré rendre nini talana no famille na yo moi no moi mobali ala muki na tongo abinde na okola bo père nga bana beta teni nga pifuna no beta teni yepsepso okotika moi na wake na nzela wana ou bien yo mo otalisike moi na nzelo yo ezampe moi glisser za moi kilo ou bien okotika moi na ke landa lokolo langa tokeni. En tout cas, il y a une question moko ya kosakana te donc on répondre ngo na tête reposée puis na calme jamais na kotika mwana na ngai akenenzela bilambo te pona za pasi bon papa bina tika ki ndeno kenan mais siko père na nga tellement toi qui ne musika donc moyen contrôler les alarités mais nga si on a contrôler mwana nzelo te na kotika mwana te alanda nzelo ya pasi ya pasi nzelo oyo pona olanda mais siko tamba sapé balobara nzela ngweza pasi nzelo et l'équipe de sapé l'équipe ilanga na pasi na tuna rasiko pasi yango bino bolobaka za ya mbongo ou bien pasi nini c'est ça qui oza on dit oza drogué oza drogué soko zuka mbongo okika ko tiango kana ilamba ça facilité ça facilité ozo molanga ndena zapo ce bina collection bimi na ozo mo bina na butu na sola la tepenza femme na ngai mo yebi an magidi benga na pesi mbota trop mais amani mbote place an magidi benga mbota trop oh mais na sola la te faut na so collection et c'est makila te ya makila mais on a été comme esclave moko et comme esclave ça phénomène moko on dirait ba musicien on a été ba musicien pour ça neka kaboye Rwanda tango matanga podium pour ça comme na yo a comme na podium inspiration mususu on comprend neti biso siko inspiration tanga la plat on mona plat t'as l'inspiration. T'as l'inspiration, on a plein, t'as l'inspiration. Tout est les mapé comme makambo bilamba basola ko vanda te. Tout est les mananu. Venanga remi kilo la somona sikoyo makambo bandi sikoyo makambo bilambe bandi. Aux inspirations t'as la où t'as l'inspiration, où t'as ningi kwada beteloko. Où est-ce qu'il ndoki te? Où est-ce qu'il ndoki oyo, ezaki ndoki talaka. Basomba na bango mais ensemble nyonso oyo likolo na sena ba chemise na ba nini bon botana neti plat je sais nga ba inspiration je comprends je sais nga ba inspiration penza talaka disco dazolala alali bina zo boule sikoyo je comprends collection oyo kotonga talaka je sais nga ba inspiration bilamba ya pasi
Vous comprenez? Silence vanana namoni température na yo et mati température et mati pour na makambo bilamba température et mati bilamba na rapinda te makambo bilamba surtout na bilamba bakina watala na bakini donc te pour nga mona moni bilamba bakino il fallait kaka 5 ans de silence à kitara donc wa atia pinda ordre d'accord. Alors tous ceux qui ne presque na kochité na émission na biso na ngala tous nos questions moko question les aboui na ba collection na makambo bilamba en tant que sapeur bilamba ezalaka par période ezalaka 2017 bilamba 2017 et qui na solde ceux qui neti ba plan oyo beti oyo eza cher dans ce monde déjà ceux qui sont à 10 000 euros alors tu changer temps tu commis l'année prochaine mon délai face à la mususu mais aux en a 10 000 euros ce que oyo bino bo suka kana wapi tant 10 000 euros ne keka boye na année moko eleki o landi mususu ya 11 000 parce que na la nima normalement lobi ke yo la la kapongi te so elamba sika et côté na magasin osomona boye tala soki na mimio et pas nanga donc to comment vous ko so na mwasi nanga donc on a ça na bilamba il y a 25 à 30 ans en arrière. Donc bilamba penda donc on a tout garde-robe ils ont bukana donc na biku tibisaka na changote pour na teka jamais lamba na teka jamais lamba donc so ina kepa so ki mukolo mususu oyambanga na kolinga penda donc na donc na atamba correction moko ya banakala kala teka lamba ça va miser ya ba miser o so mona ba pièce sabo pour na somba ilamba pièce so ki ya pièce c'était dans somba terre. Ce qui a pièce cité dans son bâtiment. Dans le moment à Paris, n'a rien à Paris. L'Europe, en tout cas, l'Europe, moi, ce qui était à pour les habitumba. Les habitumba, les loyaux, si malobi mutumsa kozwa, il y a qui la bilamba zalakate. Azalakate, il y a qui la bilamba zalakate. Vous comprenez? Azalakate. Donc bilamba za tout à tout. Il y a tout à tout. Voilà. Azana biso na plateau ndena bisaki binoke Diedi Benga azana biso 5 ans ya silence oyo papa oyo mba bisaki parce que asalaki batan ebele alobaka lisusu te amonda na lisusu te papa mba tuna yango likamonene wana bazaki na fela nga Remi Kilola na Lausanne okomaka kobunga na misa avait beaucoup la paix à son âme papa wemba na linga la profiter avant na chuter l'émission nga pour na remercier ba fanatique na ngai merci na ve na ngai 2 minutes oloba alors bon net kuna combien en tout cas na profiter ka ki donc na okini ko tala tomba vie tala vie repose en paix vient en ngai oui parce que na zotanga comme vient inspiration mo yela nga inspiration mo pour la vie na kingwaka biso to comprendre qui mais pas tout souvent no comprendre entourage oui bilelo vie akufi bato belé oh bah nous y a notre entourage n'était pas vraiment maintenant vous comprenez mais vieux repose en paix na kinotala wana kingwaka grand prêtre ya masolo. Voilà. Merci pour n'acheter une émission nangai pour opesa conseil na bateau balingi balanda monde na bino ya ba saper bisoto zakana biso ba saper te bisoto débrouillaka poto zala tellement bien na télé. Merci na Alex Mutema ya Mizo Ndaka na kati ya Milouz. Merci lisusu na Ngobila mwana Basel na kati Suisse. Maître William Makwabu wazolanda biso pe na Lausanne. Mama Solange place Azalimbo Teatro. Peselanga lisusu mama Yvonne Made oyo azolanda biso na kati ya Mboka Suisse. Gobe Lesha mfumu ya Bilamba oyo azolanda biso na kati ya Mboka Mikili na Bosanite Anna Marie Dibenga tala mobali na oyo na yambie na kati kini esalinga bien merci ku première dame na kati ya Lausanne merci lisusu na bino nyonso pasteur Jean-C Kalisa merci peselanga Sandra Mbala moi si kitoko na kati ya Brésil Mbote. Alors 5 ans ya silence dernière question nga ezali boy conseil nino opesa na ba jeune oyo balingi bakota na monde na yo bakoma ba saper ba mpe ba revaka bino po ndeto osala émission boy ezana ba jeune mususu akoka lisuite bakoma koma ba PD bakoma teka ba palais ba vie na bango po bakoma boy ba misukutu bazokoma bateka ba palais po bakoma ndoko vie na nga Remi Kilola. Alors yo conseil ko pesa na ba jeune na ba kinois na bazana poto bake poto ya lobby alinga koma ka saper en tout cas conseil on a so pesa na bango ke oyebi ke bilamba ya pasi bilamba fo ya mbongo nazo répétant bilamba ya pasi fo ya mbongo conseil on a na so pesa na bango ke en tout cas ba jeune nyonso o bazoninga kolanda nzela o biso to landa o zanzela moko ya pasi conseil na so pesa na bino boluka musala eza tata na mama pour na so za na musala
okosala tout so ozana musala okozwa mbongo so ozana musala okosala makambo nyonso yo lingi eloko nazopesa la bino yango wana conseil boluka musala Dedi Benga pesa kaka conseil soki bolandi la mission langa tout na sala mission langa tout na sala na pesa kaka conseil yo boluka musala nongo boyebi Dedi Benga na rasi mukili mubeyebi na pesa ki bino défi. Mais eloko mpe ngana tuna ngana bosa nango eloko ngo yango wana voilà eloko wana ngana bosa nango o pesa ki défi mo boye défi ne mission ya collègue na yo mo boye na poto awa watala kaka donc na pesa ki bino défi mais ti lelo défi ngo na pesa bino défi mutakoyela nga ensemble la galiane wana boyaki nango te na pesa bino sur défi mususu ti lelo bozo na ngo te défi esili oya donc na ebi ke boya la ngotsu défi sili et là on a lo ba yango na pona nga muta ba défi vous comprenez nga muta ba défi na so pesa ba défi na pesa ba défi kaka merci dernier mot nga na bwaka batu nga o bazala nga talaka staff talaka mama Joana mama nga so na ke kuna talaka mama Joana nazolela Anne-Marie Dibenga bon Dedi Benga 5 ans de silence yomo yebi Anne Marie Dibenga tina biso Charles bakala mingi te bon bokoyoka bankunga wana to bombi yango nan Charles to bombi yango nan et puis yemo les grands producteurs oya leki azate yaza na plafond Rémi Kilola les grands producteurs vous comprenez les grands producteurs Rémi Kilola Kimbo Star na bosanité. Et puis bon, on m'a dit Benga, oh, c'est la première mission. Et la première mission, donc le même jour qu'on a dit, on va tout les lignes à communiquer dans la ligne. Donc on a raté la ligne. Vous comprenez? Mais non, il faut une bête dans l'émission dans noter, mais David Moumele, donc on a bête bon. Yanga donné aussi petit ça donc on a bête émission la pesi batunyo sombote plaisir à toi Suisse Mambote merci ezalaki Dedi Benga na micro ya David Mombele M6 Kosina Yuda deux fois par an français kende zonga merci na ngambo Brésil na bosanité Sandra Mbala moi sikitoko na Brésil Tantine Ndote oyo azalaki na biso na kati ya Brésil merci na équipe technique merci na tonton Mwika mobali ya série merci na prêtre Rémi Kilola champion d'Afrique na bien que champion d'Afrique parce que production nyonso Rémi Kilola sala ya théâtre tout botala kana poto et Simba c'est parti tout le monde anime la Sima Toleki